tambola na banzela to molanga ndeni musala zo salama li bulu parce que to futa ba taxe na biso ya nzela alors muto olinga te kazo tambola nzela moko ke bu pine toboki parce que nzela zaki malamu te donc basala toujours effort ya osalango alors et vous allez malamu pour par exemple ministre na biso batu nyonso bazana ba position là par exemple monsieur Kimbuta aux ali gouverneur ya ville ya Kinshasa alors sala musala na comme il faut aux ali gouverneur et ça te que gouverneur te gouvernement so apesi au budget ya likambo il faut linga ko sala musala o ba pesi yo au bongisa ba biloko wana parce que ce n'est pas pour rien que tu es appelé gouverneur. Donc il faut mutu alinga ko sala bo tolo baté ko budget za muke parce que na kati ba budget wana ba salaire na bino ezali. Quand vous êtes payé, cela veut dire qu'il y a un budget. Donc il faut bolinga ko sala pe musala oyo ba teli bino oyo bazoko oyo tozoko mi bengela bino. Tozo benga bino kaka gouverneur de la ville te ezala neti ba titre moko te ke topi pesa na kaba mopao ba président ba nini te donc so ba tio na titre wana ya gouvernement et ya gouverneur de la ville cela veut dire que la ville tu dois prendre soin de ta ville donc so ba tio par exemple ministre d'environnement il faut luka koyeba o linga ko diminuer pollution so ba tio ministre de transport il faut ko linga ko sala musala na yo ya transport donc ezali likambo oyo normalement tolinga tozala na monsieur Kyunga na plateau na ngai mais azoki pe mo empêchement muke moko parce que il connaît plus alinga vraiment bête la biso ba solongo ndenge zalaki. Encore un petit coucou à mon ami Jean Bedel Mandé. Alors je te fais vraiment un coucou. Et puis, sans oublier à Gauthier Mato, candidat numéro 7, Selimbao. En tout cas, Naïbi Kozo suivre en ce moment. Et sans oublier non plus René Chimis, l'homme du moment. Donc, Wana Ezalaki à peu près. Yangola lingala sabino kakake na lobi na bino makambu ya ba tu position na yo so ba che yo na place moko il faut sala musala o ba che lio. Et puis on va se dire qu'à la fin on va se donner des excuses pour dire ce n'est pas moi c'est l'autre. C'est pas moi c'est l'autre. Donc non il faut tout tika babilo kwana. Torozala sous na likamute ke yako ce n'est pas ma faute, c'était l'autre. Non. Mutunyo sur place bache il faut ba responsabilité na yo, il faut ça la musalo bache lio. Si tu es incapable soko koki na opete, otiki ezala ngo problème ité okoko démissionner. Donc problème donc wana ezalaki makambu ya nanyoyo oya monsieur Kunga pesa kingai soki bo permettre pe sous tozo kota siko na makambu parce que na sisi ba makambu ndambo donc na siko tranquille na kokota na likambu ya monsieur Bemba pe toyebaki ke azalaki toyebi makambo bandako lekala quoi c'est long mais c'est Bemba donc mona ba basali pe ba émission ebele bolekana ba télévision bosali pe ba émission tout ça mais c'est Bemba ba to bazalaki pour la bima ba to basalaki espoir et tout ça mais to ko mona ki en tout cas et simbité azalaki condamné balobi que azalaki condamné je crois sur négligence de quelque chose comme ça en tout cas comme vous savez na yaka langa na pesa opinion langa ya na pesa opinion langa na lingara pe batunyo surtout mutu face dans l'opinion na personnelle so bozana ba opinion ka ndenge moko zo mona je ne sais pas moi que ça la opinion mo ezoko en masse ezoko bimisa force moko mais moi je ne veux que na pesa ka opinion langa sur monsieur Bemba donc na lingina yeba par exemple monsieur Bemba ba kanga kié parce que nous avons quand même que à condamné quand même hein, d'une part à ça condamné na se demander par exemple un lobby par exemple moni na mboko to vandi pour être par exemple un policier ou bien pour le travailler par exemple na banque pour nous par exemple na politique batu to monake basenga batu criminal record des alliés par exemple neti judiciaire nayo. Alors, nous allons se demander bonalobi boy. Mais c'est Bemba, je n'ai rien, c'est un Congolais comme vous et moi.
azali mutu quand même dans la partie politique ne monene. Pourquoi ne pas seulement bon mec à retrouver la bino par exemple mutu musu soit représenter bino dans la partie politique voilà. Parce que étant donné que on est balobi que ba condamner mutu ça déjà azana criminal record. A ko kite ke ayate ke azonga na gouvernement lisusu aya ko diriger bisoté. Bon, vous allez vous dire que oh non, et bon, bah, président Moussou, bah, ça, le gouvernement, non, Tozolo Baké, bah, oh, bah, si, bah, condamné, bango. Parce que lui, il a été condamné. Donc, et ça dit au moins, par exemple, que ce qu'on a eu, par exemple, aux Alaker, ou bien aux Alanini, bah, ou bien travailler dans Bana, bah, tout un criminel record now. So, vous allez moutumo aux Alaker abusif, vous allez moutumo au Yibaki, ou bien, tu comprends, au Yibak, aux Alaker un criminel record. C'est difficile, bah, avoir la place, voilà. Parce que, vous allez, au BBC makambo au bakozo ote alors tolo ba attaque likamba lobi ke ba condamner mutu kaka pour négligence de quelque chose mais ba condamner quand même parce que tant ba condamner yo obimité otikali ba condamner aux zaka toujours na prison donc ceux qui ba lobaki par exemple ba condamner yo ba bimisi mais ba condamner au kaka zaka na prison donc cela veut dire que tant au bimozaka na criminal record. Alors, et aux Amalamuke, excusez-moi, et aux Amalamuke, Batu, oh, il y a Batu Abemba par exemple, Baluka, candidat Moussousou, Oyo, Bakoki Kochaye a mené parti na bango comme il faut. Est-ce que vraiment, n'a pas comprendre de candidat Bazangi, candidat Moussous Bazabi. Par exemple, que Makamboupé, par exemple, il y a G7. J'espère que Bazali Batou ok. Ils vont, et aux années, que les 7 patrons les 7 patrons de langue à langue à starter. Il faut Bazala Batou, par exemple, Bazala Forma, ok. Bazoro, pour ça, il y a Malamu. Et ça, c'est que Batou, vous se réunir ensemble, mais en fin de compte, vous ne faites rien. Bossa les lots, mon côté. Bon, par exemple, regardons par exemple, un film, par exemple, le 7 mercenaires. Le 7 mercenaires, c'est un film, que nous talons, but les 7 mercenaires, c'est qui peut-être pour comprendre que les bino, vous avez une idée, beaucoup amener, idée na bino, mais sur les autres, vous combattez les uns contre les autres et tout ça. Et ça, ils ont mon côté. Donc, pour M. Bemba, on a la ceux qui partent naïe et qui kozwa kopesa koluka mutu mususu a représenté bango et aux amalam parce que je me vois mal aujourd'hui que mutu oyo malam mukuto za na kati au sali ba crime tant ba kangayo ba punir yo mais que za la dire au sali ba crime aux zongi zusu na kati ya nini nango na kati ya gouvernement ngo je crois que c'est vraiment de et ça les kamtoro tchela on se moté maté donc batuba meka ko changer. Je ne suis pas vraiment politique, mais dans l'andraka, na pes na bi, mais dans l'andango, dans l'anda batunde, bazo au sala ba débat na bango et tout ça, mais et là on me critique ngaka na lobi, mais pourquoi batu bazo ko espérer toujours, balobi que l'espoir fait vivre, mais qui vit d'espoir meurt de faim. Donc vous allez espérer jusqu'à quand? C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Je salue encore Nani. Mon cher époux, mais c'est Jean-Bernard Chifunda, mon premier conseiller. Donc, il est vraiment mutu azoko conseiller ngai, il est vraiment mutaib sakinga atinda ngai alopinanga ke me permet aib sanga tu peux passer aujourd'hui, tu peux pas passer parce que au moni biso basi hein, ba rope sayo moani noyo. Liberté moroboé, mais lingo commenter que comme libertinage te. Ozomona eza libertinage te. Ba pesi autant les contrôles, la confiance n'exclut pas les contrôles. Donc ba groupe ça autant neti ba ebisio les cas la télévision mais ozo na télévision mo ça la ba bu ozo robe ça ce n'est pas une bonne chose. Mais vraiment moi je remercie mon mari, il me fait confiance mais toujours sous contrôle. Sous contrôle donc en tout cas ça prouve que et même azan la besoin langa toujours na sala na nzela ya malamu pate ke na ko koya la banzela te ke nete batu mususu bazo koya te lelo oye lelo après lobby o esile te siko tozalaki na dossier mususu
dossier mususu ezali susu ya muto mususu wana ye pe il fallait que nasisa makambo na ye mais namoni bato bazoloba ke en tout cas toza na dossier ya muto oyo asali makambo ya nini ya na kombo ya Marie Misambu boyebi ke muto ngo asali na kombo ya Marie Misambu awa tovandaki na biso calme aye ko bimisa lisusu makambo mususu awa ya soki toucher jouer mutu wana pe Pasteur Nzubila lobi a continuer na dossier na ye parce que ba but ezo continuer jusque na kati ya ba dans kati ya ba internet pourtant tout le monde que ba mususu na internet bazo ko évoluer na bango bien bazo sala makambo la bango très bien ezo okene na nzela malamu mais za na ba mususu soka zuka caméra na ye kaka ati yango wana musala na ye ko finga batu ko sala musala ko finga mako totala ba émission la bino de temps en temps bozangi sera jamais ko chrétien batu bozangi sera jamais ko chrétien batu pourquoi bolingi ko chrétien batu biso tant to sala ba émission la biso to lekanaka to lo ba mabe ya mutu moko te mais bino so bosali ba émission la bino bolingi toujours ko chrétien batu ya to lobi ke dorénavant plus rien ne sera comme avant Koko Aris alobi akobanda émission na awa na mois de juin akobanda émission na mois de juin awa comme lango pesa boule mutu nyonso azana besoin o pesa boule na obeki Koko Aris akozala na mois de juin ngai prochainement soki na ye ba émission na nga na ndo sala ngo sikoyo parce que na lobi semino ke na bandaki awa ça fait 3 ans et j'avais décidé de ne plus parler so au morning na retour na soni parce que finance ça likambo ezaki na motema lokon na sisi yango vraiment je suis à l'aise. Dorénavant, au monde ngai awa, dans ça la émission sur le mariage des années na hôtel à langa mutute. Je n'ai plus envie de côté na hôtel ni mutu ni concert mutute. Et vous allez espace na ngai na opesa batu oyo par exemple au babal parce que j'aime bien le mariage. Batu o net vous savez mariage na bino. So vous allez filmer na yo. So vous allez filmer na yo oyo pesi ngai na kolekisango. Donc ngai moko la robanda nalu na mariage na ngai na kochela bino botalango donc après ce qui mutu azana mariage na ye aye opesi ngai ni na ye et puis topo salate le 7 mai tozana mariage ya bébé mafuta na mwasi na ye bébé mafuta na Karine donc arobala na le 7 mai donc ya moi oyo donc en tout cas tant on perd aussi ça ko balana a aussi ça ko sala ni na ye a ko pesa biso toujours cassette na ye e ko leka na émission la ngai awa donc wane ko sala ba but ya émission la nga ndo sala na ko ya lisuso ate pour la na banda ko perdre battant na ngai ya ko terra batu ko lobaka tout le temps te siko ngape na komi na nga kaka observatrice na vandi na zo ko tala na koya siko pe na ye na ngaka na habitude na ye na lekisi na ngaba émission na biso ya ko sepela kaka to sepela kaka totala siko ne makambo ngo ndeni ko kende ba o balingi ba bongisa makambo boya bo bongisa makambo ba o balingi bango ba moni ke bakolo makambo sana bino donc ga émission na ngé ko mala ka ndengo wana na ko saka ba émission sur le mariage na ye mutu soko ngo sala mariage nao au salon par exemple 45 minutes bien 40 minutes au pesingai na lekisi na ngai nini na yo mariage ou bien anniversaire ya mariage et leki nango batu batali ba sepeli donc dorénavant et aux alandengos là parce que na lingi ko se tracasser sous la tête té. Je crois que je remercie tout le monde. Je ne sais pas, pasteur, bienvenue au lobby. How many minutes left? I've got 5 minutes left. Donc naeki awa kaka na 6 makamulanga dans la 5 minutes comme vous voyez je n'ai pas vraiment envie de trop parler donc c'était pas mon but na ye donc émission ce que comme malango émission ya Rosini au Bali anniversaire vraiment te na lingi ke batu pour il faut que topé ça allure on topé ça gouana ya batu babalaka batu faut baba na ko bala bafana na mabala na bango donc mutsoka Bali au pesingai na la kisongo na bi que prochainement tant na koya na ko la kisabino fête ya mariage na ngai na balaki ya et au sein de cela 14 ans donc kutoro célébrer ngo le sous tant to célébrer donc on va inviter les proches et tout ça là toujours. Donc ce qui peut bébé ma foot après à ce bala le 7 mai ce qu'on a sali yango to relé qui sont pe sur la Welcome TV
sans oublier qu'au